Tout bazabino naïe, vous en avez directement. Donc, la bonne chance Nabino, psychopé pour le futur. Hein. Total Labino, on vous soutiendra toujours. On est là avec vous. On est ensemble. Merci beaucoup. De London. De London, merci beaucoup. De London. Oui, oui. Nani ngwana ngaswa kimana. Ah, si on parle de précision, hein, j'aurais appris Hervé, Yemutazan Talon Makasi Bongo, Hervé de Lille, sur activité, ça. Papa, yo oza pena. Wana match c'est sina bandaka la passion. Talent vocal ni asa na cracher la tête, papa. Ah, yo oza pena ba soldat première ligne. Que pour mon amour konzi, il faut pena ba soldat bazala. Donc pourtant na ba kombo babi, celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Donc on prend un moment d'âge. Bien parlé, bien parlé. Magambo Jiden mon matoyi. Wana on dirait vocabulaire à tata on a kuna Tarzan. Comment mambré. Kobo ya bima mambré. C'est vous mambré, vous mambré lito na ngombe sai mambré, ma yo moto ite na tu na mwadimi. Bon, mais ça a un biseau parce que biseau te yoga. Papa Freddy a une histoire et un malobi. Papa Freddy a une été que va comboana. C'est limo ya ngomona tu on a bi misu ba bosana ki ba kilosa ba course ba bosana na limo te na ezala nde zala yo wana ezala ikaka na ezala ikaka boyebi donc biso tant que biso ba soldat toza omoneza boye mokonzi ayebaka ayebi ke non ba soldat na ki ngai na ngandi so basa j'ai confiance ya to gagner de habitumba. Donc, bah, on a basé à la matabis, mais il y a un matabis. Est-ce que matabis n'est pas ton ça comme? Donc, il y a un genza, il y a un matabis. Pour ça, comme bidéa, il y a des bâtiments, ça comme l'os. Donc, c'est que ça va. Donc, ce bâtiment matabis, il y a un valeur. Donc, biso pena toza, ça comme bitoza, donc c'est que ça va. Nous va bien. Nous va vraiment la semaine, on vous soutiendra par tous les moyens. Toza la basoda bazala makasi nde tozawa o baganga katango ezalaka ba situation belé tozalaka vous soutient de loin. Quartier latin Yaminito c'est Mayase Cowboy 4 et 6 GA33. GA33 aux îles Bariton aux îles pardon chef Nabiso Nibé Toba Volcan Zali félicitations à la montagne sur Ramondelu tona Eric Joël Santé Eric Bassa Zali. Et puis bah vocal à ma casse na bon mongo ba et bah on bazar ici bah vocal à ma casse Cambodge Zali Mbeteng Yazali tona ba équipe à ma casse félicitations à la montagne bravo la montagne félicitations franchement waouh bravo. Bon, ça montagne ayana conseil ayana fait ya matala main comme ça elle la Jiden ouais musique senga esprit na yo ebelika moto sala so tali quadracora na maila sana ngundi to alobaka boza la peto su premier ministre mais oui président lingaka musique pour la passion na yeka ndezalaka yango mona zanda zawana. Tout à fait. So asalelaka ba miki lelo boya ya poto tsanga ko le ruya ba poto ba ba lelo ayebi poto tsanga makasi grave. So asalelaka poto na lelo ngazala ndazona ti. Tout à fait. So voilà c'est que bato ba sala ke ba so mona poto to boite poto za bien za lumière les ne bato anai ko loba pona biso trop donc quadra ko ramoni ga yetse ba petit ba ya po mona meloje po so landi ba orchestre belé ba voyage lo pe biso te. Vous comprenez? Na bandenge ya bakini na tsotangi bina ba konga na voyage trop ko lega ba leader ba mboke belé. Ba mboka msu na beta na Afrique ba leader musu tia ko tika na ndule ya beta te. Yeah. Mais est-ce que quoi tra komisanga ba ota bongo? Alors, Nani, papa Jidem, nakatate, bozongela na bino conversation. Ndeto za nayoki 2 fois. Nini, on dirait alarme ya nini ya feu ya mutumoko eza na batterie esili. Et sonné 2 fois ndeto za na ebite za panani ndeto za awa oya oyoke pana ezo sala ping ping a vérifier il faut changer batterie na ezelo mo eza sérieux bon continuer sorry na ndenga mabete na kataki na oki yango sonné 2 fois elingo la sabali mais na voyage déjà na idéologie mais au dozenga moi demi et dans le problème de
On a lobby qui m'a cassé. On y est quoi à thé, on y est quoi à thé. La vision. On y est britanné là. La voyage à moi demi. Oui, que tout dans 5 on a vu. Ah. Commando d'Akoué. Il a sauvé Milimo, papa. Et un open. Bisous, on a oh, ben, Nindi Mogo, Dundi Mam, no Lian Senge. Basiri wana. Oui, Dakabnan Senge. C'est mon tête au aller. Vous avez un awa, Moutoupé. Vous ne pouvez pas voir, vous allez. Vous ce sont des toyos qui sera bien déjà sonité. Bisous. Ya wana toyebi toza d'accord bope saka eloko wana te pa bato ba mapo ezana bato musunde to sala ba ninyo yo mako matanete azolanda ka boy bino ba kofi fil ba kofiette ba sindelove bagolo tala kana bagolo ma bagolo do bino to sigoyo tamo beta bato musu ba mona ba ko même souci na biso ti zo comprendre mais na ebi ke za bon de mutu mo ba ga za to we ba sondo le beti bato to mona mona kini pote suisse babi go le suwa na tite ndo ba erika pesin o le suwa na tite c'est que to za donc ça ba on a munene ko kende pe to bando ya kaka to kende to bando ya kaka to kende to bando ya kaka balobi mwana akola na nzombo le soir akufela ngombe aoka somo bino ba bozawana pona kopesa biso kwa force bosoma bien na bino kopesa suram boso force so makasi ta ba menwa relégué to mangé to kati mo misapi wana babiye kaka boya ndule pondule kozala mama na kafu po bato badamaki motro ma biloko dimi so ba komepe na moposa ya lubu ya chacho yango bene ye siko yango zo bangisa bango ezo bangisa bango babeta siko bakoyoka bakuku bakoyoka babanzembo etikala bato na motu ona bana babotaka ti lelo baka obligé ya koyoka yango oso comprendre bakoya wana bakomona gari 4 simba bakomona batutu kwa oyo ndomona banani bamaya sembongi tozana babarito baza wana batutu bakoyoka bien en plus ye moko déjà les mythes le quadra cora on appelle ça biso mo mapapu ya ko malgré tant to comité to te patepa ah matara biso quoi boy quadra cora ya on dozaza wana mera ngana pesi bino merci bo continuera bo soutenir biso ezabna bien mais biso tozana idéologie virambo biso to bata ba deux fois ne ka batu babulela ka batu te quoi avant nous gozala musicien vie toza bato tolingaka ye ngape nani wende wa kofi zo kofiette na ba kofi filo ngape na bongo Osololi. Donc ça va kofi ba kofiette na makila na biga dash tumulumba zolanda Beyoncé Kachuva donc bino nyonso penya na biga tozana na couper batomba na biso to ba kofiette na ya makila to na bité la montagne dans la montagne ame no biso atresim donc to matela likolo na matala na 4 sim jide molobi na lobi cowboy mande fois katati ebi simbio makasi yaya soigner ngo ka metika toko et puis si bien mon au Baxaka mon ça ra mon genre bonsoir à la famille bonsoir à la famille Bonsoir. Je vous aime tellement, excusez-moi de vous interrompre, je suis de garde aujourd'hui, je travaille à l'hôpital. Ouais, maman Yvine. Je vous salue tous et je vous apporte mon soutien le plus profond. Amen. Goaz est égal à Kofifil, est égal à Kofiette. Nous vous soutenons. J'ai déjà pris plus d'une 30aine de billets et je participerai avec mes collègues de travail, avec ma famille, avec mes enfants. Wow. Merci beaucoup. Kofi Olomide, Ferrigola est égal à Kofi Olomide. Je vous apporte mon soutien le plus total et raison pour laquelle je suis montée ici, c'est pour vous dire que les Gaulois et Kofi Olomide, nous sommes ensemble. Amen. Et merci, reconnaissante à notre légende, à notre patrimoine, le grand Kofi Olomide que nous respectons, avec qui nous avons grandi.
Il nous a accompagnés de notre enfance à notre adolescence, pardon, à notre vie d'adulte et jusqu'aujourd'hui, nous cheminons avec lui. Je vous aime, les Kofi Phil, j'aime Koffi Olomide, The GOAT, la légende de notre musique, respect total à vous, soutien total à vous, nous ne formons qu'un entre vous et nous, et raison pour laquelle je suis montée, vraiment, j'ai dû me déplacer parce que je travaille dans un hôpital, mais je ne pouvais pas rester insensible au live de Mama Sylvie Mode, que j'aime beaucoup également, et vraiment, nous sommes ensemble, nous sommes une famille. Vive Koffi Olomide, vive le quartier latin international, vive merci beaucoup. Légende, vive nos musiciens, vive notre musique, vive notre culture, vive Koffi Olomide. Merci, thank you so much. Nous sommes avec notre légende, le seul qui nous reste, en dehors de notre papa Ferrego là, c'est Koffi Olomide ou rien. Je vous aime, Mama Sylvie, je t'aime, I love you. Tous nos musiciens de quartier latin international, je vous aime tous. Courage à vous, force à vous. Continuez à soutenir notre légende. Ne l'abandonnons pas. Nous n'avons plus que lui. To tikalika kanaye, to lingaye, to chérie, to berceye, to talisaye bolingo jusqu'à la fin. Jusqu'à la mort. Bisous à vous jusqu'à la fin. Nous sommes une famille. Nous sommes thank you. Merci pour tout. Koffi Phil, Kofiette, Gaulois, Gauloises, gladiateurs. Nous sommes une même famille et je vous aime. Amen. Tous. Et vraiment, nous sommes ensemble jusqu'à la fin. Vive Koffi Olomide, vive le quartier latin, vive Ferricola, vive la jet set. Nous sommes une famille et vous avez vraiment tous mes encouragements et tout mon soutien. Je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous porte à cœur et je fais vraiment passer le message pour que notre concert soit un réussite. Ce concert-là est notre concert et notre réussite à tous et c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Je vous embrasse très fort. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu merci, Maman Viviane. Que Dieu bénisse Koffi Olomide, notre légende, le seul qui nous reste. Merci beaucoup. Merci de ton soutien. Donc, ça nous va droit au cœur. Un bon témoignage, ça fait plaisir. L'homme de Matalana, la star du moment. L'homme de Matalana. La montagne, Malembe Zelana, Andenga Mabete, la montagne, nani, les 4 nani Matalana, ça a beaucoup de choses na biso a Mikolo, semaine oyo, tozana soirée Matalana. Donc l'homme de Matalana. L'homme de Matalana a si aboka kitoki ondenge ezali. Donc batu oyo balingi ba gagner et il faut ba ya na soirée Matalana. Kasi yom to embela bango nzemba ngo to aussi ça. Il faut ba ya pa Maman Sylvie. Comme ça, la montagne, yemoko ozala na présent. Oyo aoyemba ngo bien, oyo oboka bien ndenge yemoko la montagne aboka ngo a gagné ticket na et même na hippodrome pour que gota la 4 sim aboka la Matalana. L'homme de Matalana. Aki a gota la montagne na ING Arena de Bruxelles aboka le Matalana live. Nani la montagne aboka Matalana a te na minute de nandeni asa boki yango papa réservé gorge. Les hommes sont là, mon côté. Baya ko boka ngo ba gagner ticket soirée Matalana. Maman Sylvie a aussi la soirée Matalana semaine oyo. Maman a aussi la soirée Matalana mercredi. Maman Sylvie nous a réservé journée de toi déjà jeudi ou bien. Maman Sylvie, ya ko ebisa biso. Ya eza jeudi Maman Sylvie aza samedi. Eric 4 sim nani Eric 4 sim la montagne aussi invité awa batu ba yo oboka Matalana oyo oboka ngo bien a gagner ticket na po yo otala yo moko le roi de Matalana live. Ouais. Bako ando boka sora ou. Il faut pas mériter ngo. Mais oui. Dans ton conseil à souter l'homme de Matalana, ozolo ba tellement assez. Na totikali na 2 semaines, mungongo na yo protéger mon maman. Non mais c'est la dictature. Matériel didactique na osala ngabo inande. Mikolo sko na eli bango crime mususu poswa meme motema nkoi. Bayana ING Arena wana ba oyo kela nkuna na ING Arena. Ba bina ba poswa meme motema nkoi ba Matalana. Oya ete agati etalier.
awa te po mikolo ka matalana nde makambo toyoka nano edoka bonsoir en tout cas na sepeli fois bandeko na ngai moni da passage efutaka bomi na kati la terre babanda kofinga bashirima bayaka te pamba na kati la terre en tout cas na ngai na ndenge boye bino boye parce que kasi bandeko mosusu batikeli kuna ta bozonga sudesi baya todesida ngai okima mama te okima eze okima sosi na ambassade eswala eseksala fort bolobeloko wana elongo bien matalana yo kokima te asindoino matalana koya mpe kuna babakalekaki kuna ndoino matalana koya okimi wana yo mpo okomi matalana nga kokima na poto te tosola kaka toseka wawa na ya na mboka na bino namoni barealité ebele namoni bato motu baola na babalabala siko otikala ozwa nini biso twana mposa bacarrière fo tobimisa na mokili fo tosala mambo ebele na posiolomide donc senetina otikala po bapoto tobandoko kozonga tobandoko kozonga nde toyebo ese fongoli makambo te ING Arena aumeli vraiment non mais ezalaki problème ya visa bamisusu otike l'artiste etano bapendambu s'il vous plaît ezalaki problème ya visa eza na bato ebele bavisa na bango ebimaki te yebi kaka makambo one esengaka mpe fo na chance peti na fo nzambe angengisa o mpe elongi oyo eza makambo ya visa donc na sens wana mais peut-être so tokoti susu oyo bakoya na bango mais baoya bamokusa mwa baoya baordinateur bakoya ezali mwa contre-temps nde makambo ya visa tokendaki biso tu na ambassade mais bango bavisa ebimaki te atise omoni bino boye eki bino baliboso baya bakote Europe omoni nde ntango ayebi ke bino bokiplasi na bino eza nango pepele moye bokozonga ntango bino bokozonga topesa su kwa makasi bango ntango bokosela bandeko na bino bakoya bino ndeka bino bobisaka bandeko na bino batikali kuna parce que ozonga na bino bango nde bakoya mais biso tozonga bozala na bino kutu na kobanga te biso tunde toza boye tozonga apesi ngai pasi mwana penda ya vie na biso yogo omoni ndeti bango baza bato ndeti yaniki dino nasola nao pembe mpona yaniki dindo bayaniki dindo baza bato so akoti so nini oyokanga je m'en fous bango akoti na osika na quartier latin aumeli te Hervé oyo tozwaki na Luanda akoti sika na quartier latin aumeli te bakalkile na bango peut-être ezalaki so nakomi poto na kini biso 9 ans na quartier latin 2026 10 ans bakate simba umelo to umelo keso makasi biso tu bato akala toza ata mutu moko akimi te donc bato bakimi ana eyaka bato baesika bayebi na bango no makambo omoni nga ntanga yaki nga na ngezili vi yogo vie asaleli kobongo mpona masa na ye yogo depuis kala one eti avie yogo okokima vraiment oza motema mabe mais yango wana sikoyo epesinga inspiration nde nasali créa na bato malamu balingaka ye te apesi elongi mbote batongi mokongo poswa meme mote bazalaka na bango poswa meme motema place baza bobongisa place komi aboya komi na ozomona donc matalanga na sika luka so na sisa na ngai na osengi na bino bobeti na Europe bape na vie ata pe côté ya biso côté Scandinavie ba côté ba Suède ba côté ba Norvège ata pe ba côté boye mingi Belgique Paris côté ko na ba Londres biso côté neta nekiza biso ata pe côté biso ba Suède
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au monde déjà, ceux qui déjà te bétika et Nigeria na wana ba na ngonde fongola sombo belé boyebi ba komba mo pa kutana na ngo ba kombele gaki to ba men noir le gaki to mata concert ba menacer ngo to mais esimbité mais ceux to bétika concert après concert ba idée on les ali fois beta na ba Suisse partout tous on va Londres, ba États-Unis, ba Canada nabi ke toya to beta to tambula mamwe bandi ndesikoti mamwe ndesikwe bandi vraiment il continuer toujours pour soutenir biso ça na pona bino omoni na opesa na no merci pe sous na bino parce que maloba na bino ndesali ke toya o ya pena ba tumisi ba nature zo ba kalto ya pototege bana na ba kokima boye moni siko même na vie moko ele kele ya moni ba petango ba yeme ba bouger na bango te bato bakimba ba batasi biso tout ça et puis bakangi biso te to tambola l'aise to tambola na biso tambola ka o tambolo bino yo zonga butu na bimaki na bete 2 jours na mboka mo so Liège sondeni babenga na beti 2 jours na yo zonga na kimi na ngade vraiment to na idée wana te to tiki ba famille na bakini bandeko et puis ba carrière na biso ezana mulai asoti kalia obomi carrière na moni batala ko belé batikala ba sani na elo ba sa rien ba boma ba vona bango ba belle voix ya bango kitoko félicitations na mona ko na rêve bravo catch toujours donc so ngo ya ka bona kanisi lo bakanda banzala tuna kemba na bakini animation rozwa bango yo mo banimba ngoti vraiment no banzala ya wolia te kwa banzala photo angati banzala photo quoi otazina bandule mse beta wa mo biso to ya te to kembi fa photo ya so tant to chance ya a so ba pesinga micro ba jeru tout te o ngasoki yo nani o nazaka siemo na quartier latin na boyi na ngayo te mais soko kutena la montagne bonga donc faut lire bien pour na bimiselo bilo moso meki na elio kasika pour kasika le katamara na elio kilelo monte matala na longoli ba magoda longoli ba bilo sombo bango na okute koti studio te pour kala te kote la mon studio surtout pour boire en sur na studio mais danger pour ça ko lela pe zali non moi matala na mais pour ça ko lela pe zali mettez les cadeaux pour ça ko lela te wow pour ça ko lela zali ezoya donc biso to za na pour na ko servir bino ba classica ko soutenir vie talanga vie photos à la pembe na vie yebiga ba featuring to sali na vie ça na bien to beti ba remix ba gambela na yaki no mabe na gambela wana donc na corrige ba boire na bango mais na corrige ngo sou bien soigner ngo ben siko matala na pe ko ta studio ba ko sentir sous matala na wana niveau na boire ke lango nyonso ne zaka ba kanda ba retard ba fini les autres na ba kini wana ya ko leke mission boye ba retourna bino pe balukaka bo sala nini ozokuka na kolobati mais les lopé même bibezo ba sepela na ba sepela ya sepela na biso mais rendez-vous zaka moko le 6 septembre na ING Arena bo mona do ba Fossette le réalisateur biso Bogart ouais la PCP ba mbote bo mona le 6 septembre Bila binaki asalaki spectacle angulumaki na mabolongo roi David alalaki ngasiko mamno sala na oloba te na bombi bomona otambola likola batu ina otambola likola batu te bina pesa exercice moko batu tu ba omeka ngo bandoko kango te idilu ndeyete mama na Megan Bogart vraiment ouais na leli fort na mona déjà bato bazo tapoter boko kota to solola et ça va bien moni tozawa siège na biso yango toza to vendre les
ba mission msuba na ba na kati kuna ba vandi bimara na biso beti moi tout biso e poto to ba tsholo ba mettre na porte yo OK wa piquer ya mamwana ezati mo mokonzabi ba petit na pesi bino confiance bino pe opesa nga confiance so to ça laisse ba master siko ba bulaki ndenge tozali na France bango idée na bango ba bulaki ndeti Oya Belgique te to kosonga kini. Voilà, dans le bac en ezala ibongo. Mais oui, dans le bac. Ezala ibongo. So tant ba moni ke toye pena Belgique, concert eza confirmé ça. Na minute baza, ba regretter makasi. Ni lelo na mi lelo. Do ya mabe. Non, so il bo landa là il faut boya te pour sortir ma colo ba reflet. Te bazonga studio pour c'est mort. Oya soutien. To boy. To boy. Je vois ça qui radical boya te. JDM oyebit. Na ebit ozala ekuna. Na ebit oya. Si bango bibaya. Je vais forcer. Yo dans la boute. Je vais forcer. Non, bien sûr, Naïbi, mais toi-même, tu sais, on ne pouvait pas, voilà, on va bouler. Ah oui, hein. Tous les ans, la dernière répétition à Paris. Toi, là, au moins, tu as bien, tu as bon de la banque. Ya, qui m'a été boya. Tu as la bon de la bande. Vraiment. Mate boya. Oh. Il faut sentir que pas, tu vas aller fort. Tu as fini, tu sim carte. Sali, Beda, oh, papa, et Baganga. Oui, la mouisse. On dit moi c'est quoi JDM? On dit moi c'est quoi que t'as une vraie version. On dit moi c'est qui est version. On a bêté qui est on dit moi que nga ba benga le même jeu que Bakimi parce que ba boulé que ba OK Kim. Mon frère Leker. C'est là. Mon frère Leker au 4 simte au la montagne. Ils ont des nina 4 sim au la montagne animateur digital. Animateur digital. L'animateur du moment. 4 sim pas Ali, mais il est homme Tazali pour son habit sur la montagne. L'homme de Matalana. Ah, moni si yango moni Matalana zo beta batutu. Yama comment on est là? Oui, salama la Charles de Gaulle. Quand on quitte la Charles de Gaulle, to linga to bima. Moi ba na vraiment ezalaki wana, de ma batu balegaki très belé na moni batu basali ba live ba misa kofi ba kanyiba. Et puis bah côté bah live en bang avant de la boule na sepela na bango merci pe na bato ba salaka live lokuta wana bo pesa nga mama inspiration créa ditoko Matalana bazui pe téléphone on peut ayote metala ba vidéo ba photo ndeti nga pe na minute non ça Matalana téléphone ba to 4 6 metala ba c'est lo ba live Matalana donc bah ça maman inspiration fort ba fossette au monde à la tebonde molili molili ba fossette ils sont toujours voyager mais ba fossette ils sont venus à Keki na Kima Abato ça qui na joué lobby danser c'est via ça na Uganda omoni ba plein salami et salami kuna te c'est vrai que tout ça qui oui biko yango kasi yebo mo depuis tout ça et tout semaine on est dans mon nana semaine aussi la kaka milieu ouais après na le 6 septembre na bino na kanga biloko na ya loger sika boza yaka to loka ensemble ndo to abo to na concentration makasi déterminée à concert wana yango moni to boya bato tu o bazana bisoté o ba o lelo ba ya pena to bona biso kwa po esprit o biso to zana ba fruit mabe ba ya te ba o ba ke na ba onka ba ke libela donc wana benelo kwa na beta c'était meeting pena na lobaki yango donc batika biso to concentrer nan ponde to za boto na même moral même esprit donc chaque jour to travaillaka tu as pour ça aux concert biso pe photo tika histoire tout le monde a battu beta basala minene ça la ngesengo première fois na vie nanga na beta sal mo bo donc ba j'écoute tout tout le monde créé ba Matalana ba nini faut ekanga poto na bo abuna mama bango ba koma ko vivre na Matalana sal mo ba fuga na sinon c'est ça on va jeter faut na ya pena
Ouais, donc j'ai eu tout est au monde na tala nga na mela le côté ba courage na ba te bele ba boulage na ba noir ba ni na mela noir te na mela whisky na mela le côté ba fossette a ebi na mela rien na naturel ngongo pe na ne banda na botama ya nzambe na pianga c'est ya kuitite le côté naturel ya ngomoni soko ye kaka ya ami Moi, pour moi, comme on dit, j'allais dire, Nzambe, pourquoi il fallait pas me faire Matika là. Peut-être c'est la difficulté. Imagine, tu as sur côté barré parce que et puis la dernière. Tu vois un peu. Donc d'un côté, bah faciliter, tu vois. Nzambe a roulage, papa. Mon avis, na lobango na vinde to ala boye décision finale vese ya imbango décision finale la vie ya bo wanza au sala ba réunion na ba niveau tout son nzamba baki esimate moni concert ba bundisi ngo trop mais na minute yo ba katani concert betama ba meli ba jimo boneti ba somba ba billet ba yate to tsheli bango PG olingi billet to ya otikela on a parlé na donc concert et Robert a mis na minute on débat bani loko salate balandela ki ba ko benga na bango bazana ba visa te to à l'aise Belgique ya koko na biso bomba na minute osko mo epeto lo beate ba ko sutuka po baza ka bongo ya moni na sali crime posa ko lelezo ya posa ko lelezo ya po nzambe kofi azaya nzambe kofi nzamba lingae po donc bango ba bouli ke ba ozonga kin oui il est battu tout na ba matala na libongo okina ngo banga bazonga ka bongo diko ba otu ba yaki Bruxelles wana ba on est ba vrai parce que bandi ba zonga to pena ndazo babi téléphone et kufaki pendant une semaine moko alo JDM po na émission te JDM moko alobi montagne conséquenté na émission ba téléphone babi téléphone ba la kisi biso na téléphone ngo et pour faire la joute au de Belgique la limité JDM wana mso alobaki na privé non boka lo ba voice alobi o tante na e atela ki somnifère alala ka la mukite na tante na e ndama pambula bango ndoki mais on a souhaité bonne chance côté Baki. Non, ça reste non déco et tout, on n'a pas de problème avec eux, mais à quelle place t'es pas comment tourner dans rond-point, c'est bon pour rond-point. Biso to na problème na bangote, baza bandeko na biso to te na bangokin, to yaki na bango esprit to beta yen jarena. Eza ba suka na jonga. Ide na ya. Moni ba to belende to abo atande to za mutana ba ke jonga. Là c'est ça. Eza na loko jonga ko zwaka batu nyonso. Kokama. C'est ça. C'est ça le problème. Au moni, bah te venir va comprendre. Tout le monde va biso, va forcer ta ebi. N'a patienté fort. Bah génie que belé, bah non, malanga n'a boire à te boire bien, n'a boire à concert, mais bah génie que belé n'a boire à monter. Mais nzamba bolingo, tant tu beta. Langelanga na vie na bandika agodisa mawa lambi adala musuni madongo mbwa kunima likofi bawe la passeport c'est boissé ale mama c'est boissé la kisa monene na yo esima tant tu sous gambela et pesi sous makambo matala na yango ya patience et fouti et esinga pe poto batumsu bazwa bakar na bakini wana biso to zwa raté nzamba mystique yango mona na shika pesi mteloko loko nyonga na ngote yo opesa yo wana meyo ozwa ya munene bizarrement ba o bazwa bakar mususu batikali ça Hervé wana akota quartier latin akuti nga na nyoko ma na orchestre mais Hervé azwa kar blana aya sali loko tina quartier latin azwa kar aba Ronaldinho wana aya tala siko bato babako mabe ko faire ça motema mabe tala siko ebele ya bolamo ya salabango atala ku te kote ba petio ba montagne baza biso to ka pe mabete to tiki bango mais lelo baza
biso toza lokola banzungu akala toza toujours na mopao wana mais oui hein on va makasa liboke voilà lelo pe faire otalake bapeti oyo te boya na omikili bokoma ndemo na bango lelo biso towana biso na poto vieux na bino azazoba te ayebi ke bozalaki naye na ntango pasi ayebi oyo akosala na bino moko na moko ayebi wana soyez patient ayebi abengaki papa de papa mokolo ya mayele mokolo ya mayele omoni ndeti ngani na boye nga na amela mwana ya kofi boka ndenge aloba na bemiso abi ye aza pire petit na musicien na nga atemi aza master na nga donc ti papa aloba bongo ayebi ki ye montagne nga akotrahir vie jamais ata mokoma te na oloba ngo live oyo batutu ekosikala nga nakokite kofi te nakokima ye te nayebisaki papa naza nayobi nzembo mo bayemba mikolo nga nakende wapi nakaka wato zana yo wana tina suka dynamique omoni tala biso to aloba bajama momo bozo boya e matinga mioka makasi yo moko bibi yo to mo za amoureuse ato ya Orlando kaka otayo bité elingo kaka po niveau tinga melanga to ninga na biso kaka komo yo genda ba exactement pour na sentiment to eba poto te po tala no ebiso ke 9 ans 10e année c'est fou d'avant yo bi combien de orchestre au batanta tantanga na bakini wana me bazwanga te na ebi pe bunga même voisin na biso orchestre mususu ba benga nga za ba pel na bachombo banini na boya na zwa problème trahir Coran ba benga oui mais si on trahit jamais na ba niveau tout na trahir VT na zara na vie mais nzoka patience et fouti le loyer le après ce que bako ba changer direction comme boya na binote munie vie na bino za mutu te to koya moko na kate ingala ngabi yo mto futu na bihira ya po yo yesala tikala na tuna yebu yo futu na ngabi o futu na ngabi te parce que ce tikali yo mto opesu mukanda kokamwa alingo tikala poko mo bete chafaudage okomola na basalon bato bakotonga yo olali bwe baola musona tongo e yo pe bwiti ko ke musala la mo na jamais la tara ba grande sœur na propre na benga nga ba pesa nga français na za même ba voice ba sela nga ba bi petit zonga di sasa sala carrière vraiment c'est la Kofi Bolam ala ki sur Bolam yo peso msela e Bolam ya ozamba makambo ko très important que ingratitude désolé gars c'est là ka bangwana le ba futa e mabe ka bangwana le ba binemi na ye za fora et complètement ya chose au moins ba clandestin ba monio ka okota prison ah oui hein et la montagne sololi itoko ndoko nanga très bien on a donc on a sepeli pena do mona ke mitu efanda quoi la leli bino ya tola mona mutu mo akomia na poso meme motema nkoi kasi yango dezu ya mikolo te poso meme motema nkoi poso meme bango mayele poso meme motema nkoi papa ba baba jatia lukuta poso meme motema nkoi poso meme basamboka banana bato malamu balingaka yete selongi mbote batongi mokongo meme motema nkoi bazalaka bango mayele tosomba batiyeko le 6 nde makambo ayelako bagentia lukuta le 6 nde makambo papa tosomba batiyeko bafosete ezala mayele babendelo lisolo yako vivre en live kofi amemi bango na poto bapeti konsere te batie point afula bamosusu apesa nzela bakomi bato bakomi koboya o meme motema bakoma kotonga mopa o oyibo mosu eya botika kofinga kofi asali bino nini botika kofingira nga mopao asali bino nini apesa mwa bizu pa mamasi eswa bino wapi
amema montagne na poto eswa bino wana bomba misuto oyo konka kotoki ouais isa bango on sauter comment dire oh la montagne ana dictionnaire ba gris abomba ngo obiga mutu abenga kombo pena aibinga bien kelele la leli mabe en tout cas la leli bino ya trop na souhaité bino ba otokomi da iner ouais n'habité ba pays ba msu baza bon ba bonne soirée kaka ba 1h13 à Paris ouais qui part en côté soirée aujourd'hui la leli bino mabe. Merci. Rendez-vous car le 6 septembre ba surprise ezali. Moi ba krobo yoka sali bino nini. Kasi yango na ndeza na kati posa kolela. Oposa kolela wana donc danse na moza arabu. Ba tutu arabu. Mais mutu wana pa kenda ko kenda ki wenza bosa na i carte bleue na ndako faut misere pe loko Eh bien déjà. Bamsuba ganga ba mituka toke na Dubai boy mutuka ngo taxi na renya na karana na mata ngona nko muke na baluki na ngo boy wa na zoni na ngo et puis karala na ebisi bossa mboka ngabi faut pelinga ka karwa na yango na ozonga na ona kimi la montagne ko luka olinga kimia te est-ce que moto te fini mutu awa te nataki koma moto fini moto awa nalobi kaka mutuka batutela tolo na kini na Dubai ezalaka taxi batutela tolo na kini na Dubai ezalaka taxi na mati nango na kiti nango ezalaka taxi bon, la petite vino, la petite merci à toi, chanteur on continue. On est ensemble toujours. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Puis on l'a dit, Balobi Somba bien non le 6 septembre. Ouais. Les galons rankoi. Hein, mon kitani en colo. Babito Somba ne bien na biso quoi. On a le 6 septembre, donc ça va, il a et vous allez la somme. Donc merci vraiment à maman Sylvie Mode. On a promo toujours, tous en a motivé, tout vraiment. Talara yo maman Sylvie Mode. Les allants boye quoi. Balobi, maman Sylvie Mode, mais oui, Talara mère na biso pena donc plaisir à trop. Maman Sylvie Mode so bazala qui ta 10. Mais la minto d'être au side oh sold out. Mais bientôt la sold out c'est au salama déjà. Simba. Donc réalisateur à Kolo Joe, oh là. Ouais. Comment était Joe qui toque vraiment la CP fort comment non. Moi ben mon Kolo boyema. Mutu moko mon Kolo maana ba fossette. Ah Joe ba fossette ngoya o. Maintenant c'est. Le planning en déni, tu peux te Rotterdam. Yaya boy. To kangi bango to Samboli. C'est la fois boulot dans un c'est ça. Autant ça bango peut trotter na minute ba na besoin tongana. Mais so rotonga ngo za photo sentir na bi gelor ko déjà ki na so ki de mo dessin ro na avangu. Mais ce que bah on peut bâtir les bandes on a bis photo sentir bino pour son en chance à boy et bien cajou de colonne outside déjà ba poids ba JR Milambo bazana ba outside ba poids mais photo sentir pe bino quoi mais yo bino bozo na ba octobre mais abi soda lika wa kufa na mbumane na munoko et nous on fait ça déjà yo kuta les 6 po ebisanga de bakabeni nga de mutuka mutuka bakabeni nga fe kota na maye kenda Kinshasa et ça va bien et aussi malheureusement opposant autour le groupe Nanger maman Sylvie babi ko senga ya lisumu te ko ibande mutu ya lisumu mais oui j'aime Kokima pena kokima ndeko lisumu mais oui
okokima pena wana pena ya grand lisumu koza impardonnable eleki ata kolia mbuma. Allo maman Sylvie nalo beloko loba koko na biso ya jeune oyo alobi boye babiloko oyo na tokosolango na groupe wana ya bagroupe eke na groupe mais en tout cas nga nazo invité tout le monde oyo alingaka Eric 4 sim oyo alingaka la montagne boya tokutana na balive awa mama Sylvie osala live amatala na samedi papa Jidem yo bouquet jour te bavrai chéri toya il faut toya la 4 sim ana mutuka daya basombelie il faut ekotana masuwa ekenda donc toya fan club esila te eza toujours baoyo nyonso balingi bazala fan club ya 4 sim bamama toya bamama matalana na mokolo lelo ekombanga bamama matalana bapapa matalana venez soki tocreye nini whatsapp groupe whatsapp na biso to bandosola makambo 4 sim oui eocréame mais toya nani tosangana il faut tozala mpenza mobondo mpona bamusicien na biso bafan club ya 4 sim tose forme tosina banimero toya na live ya samedi epa mama Sylvie aozala wana bamusicien biso baozala wana tosangana tokangana tocreye bafan club ya moko na moko mpona bango nyonso. Bon, moi, je pena pardon, mais maintenant, quand tu es en ligne, maman, maman pena ba nene ozwa na ba na char, ba pena nene otsaba na kimia. Ya on pena préférant na mingi pena ba maman. Maman pena mo na bien. Non, Gilles. Moi papa. Biso ma papa ya souti. Non, bon, papa te mais kobosa na teke mo pa opaza papa. Yo kumisika mama si mo kumisi mo pa ote. Non. On m'a dit que baloba. Quand on m'a dit grand Tom Mazana. T'inquiète, on est là pour rigoler ma sœur. Non, c'est pour rigoler. Mais on m'a dit ça, on dit grand Tom Mazana, c'est qu'il a une grande dame Maza Pemben. Tout à fait. Donc, il y a un lobby bon pour maman ne faut tout tirer bon baza pena moi liboso maman si pena maman. Bango baza liboso biso a papa to za la po. Biso nem to ça la sécurité donc obligé et puis n'engana baxelo au moment bateau bazo c'est là bas somba ba bien na bango à partir les 30 vous risquez de ne pas avoir les billets donc ceux qui somba ba billets bo somba maintenant bateau ba c'est là les 30 keba que les 30 bo bon na sous ba billet té voilà oya uko mata ka kalate samedi maman Sylvie a osa la soirée matalana et 4 sima au mata la montagne au mata ba ope ba ozala evel ba au mata oza soirée matalana donc oya oyemba akobwaka cri ya matalana kitoko arozwa billet na ye batu ba osomba ba billet na bango na cadre ya matalana donc tosa matalana live samedi oyo donc bobo sanate batu nyonso papa Jidem biso to mata ay pa mama Sylvie Koy héritier Mambweni papa Arlan tout le monde la vraie nani vivre naturel la vraie diva biso nyonso et pas maman Sylvie ba gauloise biso nyonso awa la finlandaise BBC NK de Bundes na obenga batu nyonso champion nani boye bakombo nyonso ekiminga na minute esote lokwa tusimbiliki na zamba mais bino nyonso boya bato ya papa Hervé tozala samedi oyo memeki sanola soirée matalana memeki sanola olobi eza soirée matalana oza sieke bato nyonso otangi kombo wana baozala te baozala eza makambo ya Koffi Olomide est ce que eza soirée na yoki nga napesa ngo kombo mama memeki sanola matalana natuni kaka baozala eza mpona kopao mpona Koffi Olomide donc bakofifi Kofiette Cindy Love bagauloise bagladiator biso nyonso samedi oyo epa mama Sylvie to banda déjà kopanda sango nga na kopanda sango na ngai donc mutu alingi asomba nini after party na after party yaka na soirée matalana samedi olingi osomba streaming yaka olingi ozwa ticket na yo exclusivité na live soko obwaki cri à la montagne bien ozwa ticket na yo yaka babosa nga na oyekola nzembo yango mpona bwaka ngo bien babosa matalana soki yo gagné yango papa Jidem eza mpona yo te seke yo il faut onomine mutu non
Yo faut nominer. Oui. Ceux qui ont gagné, il faut nominer Moutoumoko Mataraming na panel na yo. Ah, d'accord. Ok. Et au Japon, ok. Voilà. Eh non, il y a na lobabe na moni Arlan Vanel alobi ke non nga na boyi ba papa te na ko boya ba papa te jamais yo ko papa po ba papa nde bango nde baba mutu a train bango basala ke ba maman bazala bien donc yango na ko boya ba papa te. Merci vraiment mère maman Sylvie Montara ti ero na ndimi pena 1h23 o na malili o eza awa et na ndimi na participer na ngana tika bino mais na cadre la politesse na ko kende te ka ngama ko bongo donc faut na prévenir bino que nazol na quitter déjà photo là pour Eric 4 papa je me pardonne na katuma baba chérie maman pardon ya samedi boyo ka politesse garçon azanango moi malamu mobali ya libala oya samedi ola yokate a mobala libala te azana mosi na eto boyo ko tena makambo wana te un père de famille botika ebo baby c'est pour mère pena mso azotala ekuna na kini yebi bien na lingika na lobelo ko ndeko nanga Arlan Vanel eloko wana nga na betaki ye pona lobaka on Élysée biso ba papa ezaki pona oseka eza tout à fait honneur même mon pa osoka zoyemba achaka kaka basi liboso atikala otya jamais ba papa liboso ezaka modèle alobelaki pona olakisaki ba mama nde basalaka tozala voilà à aucun moment aniye biso mibali oye moko amobala ko onile mibali te ezalaka na sens que lokola ba mama bazoloba donc il fallait kaka peso honneur ba mama quoi c'est ça. Donc merci Nabino. Comme maman Sylvie a dit samedi, donc samedi tous ans, biso doit esclave Nabino, esclave à Moussala, esclave et on peut s'amener plaisir donc tout le temps. Pour nous c'est ça péga dans cadre de boulot, dans cadre de promo péga péga boulot. Donc tant on y soit singa, attends que tous ans en rep, mais soit singa, attends moi 10 minutes, 20 minutes, l'essentiel on peut savoir votre information. Pour ce moment Nabino non tous toujours dispo quoi. Donc tout ça vraiment dispo pour Nabino. Yoka amen abina nga JDM tiko kanganzela ba musicien na obatela ndeko na ngai na obatela ndeko na nga pona yebi kati te mais JDM obatela nga mais JDM yeba pe nga pe na célibataire dans na siga wana wa ngoli na nga parole papa JDM OK Eric Tracy Malikoloba meme sala musala nao. OK, tikanga na continuer musala na ngai. Na oya na bebe na nga mo bolokolo boza célibataire na présenter petit mora bien pena. Papa petit pena ba pesa batala te. Wana eza département na ngai tikanga na musala na ngai. Oya pesa bana mitupa siloboyi. OK. Bandeko, samedi to ana live amunene live matalana ba petit ya bien boya samedi. Ba petit to ya obi olata kesho na Balenciaga olata ngo kitoko moi jean na yo moi cycliste na ngo kitoko Eric 4 maza la montagne azali JR33 azali donc bastar na biso baza baza sur le terrain venez nombreuses barozala na live matalana boya tous les wesh na les wesh ma gueule. OK boya na ba wesh ma gueule tous a plus na besoin ba wesh ma gueule bakenda église neta bostra mingi ba momio balata ba biloko singa mike wana kwa na ba op balata papa JDM discrimination te yo bengi ba balata ba singa mike nga obenga benga ba balata ba biloko ba singa minene lokola parachute bino pe boya singa mike le roi écouteur quoi oh mundela sala zofre boule quelle facilité. Bino pe boya donc samedi oyo eza donc soirée matalana ba gagner ba ticket na bango ba ozala ba pe ba koya ba ko offrir ba ticket ba kozala toza ba musicien so baza ba jeune baza ba boga baza ba bogos baza na mabumu plat en tout cas côté wana ya encore c'est les athées mabumu et toi nango respect makasi donc baza ba jeune baza bilenge baza respect netika à 4 sim akoko kitaye mokote a osenga biso permission to pese nzela kende to pese nzela 4 sim to meme ki sanola oui meme ki sanola oyebi ke pasteur na biso moko te ki biso lobaki na biso ke to ko bala ga lisusu te sange to goûter te OK na lobi kaka mambo pasteur ate ya ki na lobi loni boka mate na ngai meme a lobi wana nde mabe
Après, c'est verset. Wana nde mabe. Ngai na ebi wana te. Na tangu na biso bakoko na bino ala ki bongo te. Ah d'accord. Bon, c'est que nous avons ça pasteur wana bande la version. Bon, encore bobo yango do venir. Ah Marcelo qui kombo na Marcelo. Nga zali meme Android te nga na botamaki na tango ali kembe na lokole. Donc biso to aki na makamba. Bino boza ko bala fo papa mtake lokelo mobali bien mobali ba nini ba ko ya tout repère. Te ba boya na bino apa to apa na besoin na bino surtout pena ba petio ba singa mike wana. Wana pena ba petio nini ça litoro mingi. Na ba singa minene bino pe biso mo peto comme ba célibataire jour wana. Yo te okosioza de comme célibataire. Nebeka encore il faut kota. Bon, Toti Kassim 4 Sima qui est là pour Banda. Merci pour 4 Sim d'être là. Maman Sylvie qui dit ça pour baby ça pour garder Babylone. Et puis ils ont déconné moi mon keni na. Ouais, dans un bien siège voilà. Merci 4 Sim. Voilà. Réalisateur. Ici. Ah, dans tous nos questions, moi, il y a une on a bien. Oh, bon, il y a na Zambie, ils ont un ordinateur, hein. La Kalapa. C'est pas mon Koussambois. Ils ont mouillé tout fort. Ils ont un ordinateur. Ils ont un ordinateur. Ah, bon, félicitations. Il y a un ordinateur. Animé qui tourne en face. Arla Venel, tuning anini. Arla Vanel, tuning anini. Alors, il va goûter nini ya? Go goûter pelem ça go goûter glace à sombaki, tu évites hein? Mais ça dépend. Bon ça vous êtes déjà là. Parce que attends maté que tu n'es que tu mino botu na kanga. Yo mo teme di so. Yo mo teme di so le ngola tonete. Ah, alobaki hein. Okoke na wenzete osomba tondolo sans que goûter tondolo faut mais quand on se tondolo ngoza ko pour la bien bien. Tout ça il faire ça mikolo ezaka wana ya donc Yaka. Goûter na nous sommes les bien au sombi so pesa bien to changer le kiki ya. On pas voyer mbaka déjà que yaka. Les ordinateurs hein. Yaka natala yaka. Ordinateur on t'a boka kikuna. Yaka ordinateur. Na ça est boka. Mais c'est comme montagne mon ta boka. La famille, bonsoir, je vais vous laisser. Hein. Merci beaucoup, maman Sylvie, merci. JDM, live na tomate soute to fula. Wana tomate ka poto zongi se na table. Omoni point nga na linga bino bo mata. Pourtant ponga lo kwa na ebi tellement ben ngebo beta ka ba bu porta ponga na soigner onde to soigner. Moni to kenela ngo bien. Papa kelon ko yuta lina. Beta ka ngo propre donc fallait ça ka bon. Vive naturel pour ta copier ka ngo a balancer ngo déjà. Déjà to comprendre déjà idée na donc c'est mort. À ça longwe. Azo zonga te. À ça quitter navire donc on oublie. En tout cas bonne soirée à tous maman. O quitter na MCK na lobby. Asala ki TikTok wana na kombo na ofolo ngole na musala. Ezali ba ironie to ako bete bino ba kati. Merci à toi Jojo. Merci Nebo Kitata, comment on fait déjà? Mais pas trop. Maman Sylvie qui dit ça est. Jojo. Akanzeto ba matela ngo ba kitela. Papa na ngela ko ka simutu na ya nikite. Oui, na mati papa lelo mbali boso na mata. Maman Sylvie qui dit ça ego. Moi na gana ba commentaire. Qui ça, maman Jojo. Merci, bonne soirée. Live à de fleurs. Ah, na senao. Balinga ba bebe c'est la vie sur live. Ah maman Sylvie. Tane ba ngaba bebe c'est sur live bito to so na ba musicien. Hein? Bon matake po ania. Ba matake était azaki na live na ye, asali maman Sylvie demande. Maman Sylvie ayebete ke azaki na live. Le temps maman Sylvia Matisse sali ke lokola azalaki hôte tango hôte muso azo Matisse fait kiti sabato nyoso ba yalaki parce que ba hôte ba mbale so ba osala live muto na yeba kite maman Sylvia yeba idée c'est que la raga pour nous aider à démarrer le sous avec ce fait live continue qui toko susu que nous on kana za bonga na bimba la moko na minute poser là. Bonsoir. Maman bébé mon papa. Ah chérie annonce.
linga oka na voix na so koti na voix moko pena biso mikolo nazo rater